Kinshasa, Congo, Brazzaville, dans la diaspora partout, dans la confiance et fidélité. Et on peut s'acabiser Monda école pour tout ça, radio surtout de manière que tu peux savoir l'information et à temps réel. Merci, Mandé Koléabi, que vous allez émeler la confiance et fidélité. On peut s'acabiser Monda école, magazine d'actualité. En tout cas, les éditions spéciale. Pourquoi? Parce que tout ça qui est surtout à Koluka, qu'on peut savoir la réalité à eux qui ont la ville province de Kinshasa, ville province de Kinshasa, Bolivie, Mingi est animé dans ma chef coutumier. Alors, pas ma chef coutumier, ma problème est allé à la carte de la spoliation, la carte de Soma qui est si capé comme qui est si Soma qui est un tel, on peut perdre au bébé Simon Monayo. Mais Bisson mon école en qualité de journaliste d'investigation, tout le temps tout au village, Bana est allé la carte de Mawawa, et la carte de commune ya seli est-ce que moi qui toko eko permettre que on crée un site touristique na yo to pe oso ba concession to pe oso ça va ferme na yo to pe oso la nyonso e ki to même ko to ba immeuble ba ndako madame de manière que to ça peut ko vivre na ndenge mo ya kimia bon on a exclusivité o ya émission to solo ki na mwana mboka le chef Veya comme le mingi zali chef Ngomi Ngangwele merveille Michel to pe chef Veya to betaki masolo na ye et le gouvernement mboka Benjamin Kilunga ko accompagner biso je crois à l'instant au préféré avant de côté vraiment la carte ya masolo au Italie émission mon collègue l'autre dans un élément au retour juste après ces plateaux. Voilà, c'est beaucoup avec excellence que tu as vraiment la carte village Mawawa beaucoup plus la carte ya village Banana. Comme ça que tu même musika vraiment likolo parce qu'il faut découvrir ça va découverte. Vous allez vivre le sika caca. Au moins, les botamoko, vous allez vivre le sika moko parcelle, 50 personnes, 100 personnes. C'est comme si ça c'est limité kakawana. Alors que vu prophète qui s'est allé, mounien de tout ça besoin, il fallait que Moutoutou, a comme le sika a bénéficié mon naturel. Quand tu veux faire découvrir nos psychologues, mboka banana, tu veux dire mboka parce que Kinshasa mo bapé zali mboka. Tant que mon Kitambo est allé village. Limité ezali village, Mombele ezali village, Kaluka ezali village. Bana pesa ezali kaka lokola ba quartier surtout mona, lokola ba commune surtout mona kawana. Mais tout ça sur la kata commune ya Sele. Pour découvrir bana et sika wapi, yo le mutu ozala misolo. Oto luka sedi ko tonga bandaka kitoko ba villa na yo. Okosa ba activité minene, ba site touristique. Ba ferme ya kitoko à 0 mètre na makadam. Pourquoi que les misika, t'as les sika kitoko devant awa. Il y a bana juste l'entrée BAT aux moto du cas ta moto même la bana la prière mouké na ngonga mouké au komi c'est quoi c'est que tozali awa na nazali chef na nazali mokonzi parce que ni ba koma le ko bimara na zape mokonzi na za mokonzi okuta la Pascal okuta la ville de tamola toli nguba zelanzela ba BBC culture na biso la bokonzi na za mboka te mais awa c'est que tozali awa la village chef ezali bongo mwana mboka chef Veya tozana à se présenter yemoko. Pour découvrir pourquoi il faut vendre la bana. Pourquoi atiki bisika oyo nga de la masanga kolangwaka. Mais préfère vendre awa. Mwana mboka. On y santé. Qui mes alliés, les grands journalistes. D'abord mon qui mes alliés singo mingi ko bona lelo oyo. Otiki benza isika obanda ka mini otongaka banda ka baturi dirabe mondili o vendre la bana. Nini vraiment eza mobile pour pousser o vendre les siko. Bon, tina ndimi ko ya ko fanda na mboka ya bana. Izali ordre wuti na famille o ba pesi ngai na DG awa na mboka ya bana famille batininga awa. Oza mokonzi comment se teze la signification nango? Pourquoi comme bana? Bon, kombo bana eza depuis kombo ba koko na biso ba pesi o ba pesi yango na village oyo ndi yango ba pesi yango bana parce que ba yebaki ke oui chef coutumier ba kotinda wana akozapela le plus jeune pona ko komisa mboka oyo ko matelema kitoko po nous sommes les ébélés à la Katiamboka. Va faire les ébélés à la Katiam village. Mais quand tu as les toujours que ban la ban à la Katiamawawa. Collaboration les alliés entre ban la Mawawa. Mawawa ils ont pas les sa majesté presque Ngabi Itakita. Donc na pesi mingi vraiment na chef coutumier prince Ngabi Kitakita
wana zali neve na ngai donc famille vraiment makila nzambe vraiment apambola nzala bakoko ndenge azali ko sunga biso lelo tokota bamboka pona ye na pesi vraiment chance ye village na eza mawawa yele moto azo soutenir biso pe azotala biso na koto na bana mais comment la kemawa mboka monene c'est comme si ba village bisa kati belé et quand on a vers le sous groupement est-ce que tu dis que tout dépend pas groupement moko chef Pedro mais comment est-ce que vous vivre si ko mawawa mboka monene ba village kati belé vous vivre le capitaine ou bien vous vivre le chef coutumier bon tout ça vraiment ba chef coutumier ndeti nga azali chef coutumier ya village bana ngo mingango le merveille Michel tozana document oyo famille epesi biso ya mibale ezali na groupement oyo apesi biso Pedro ya misato ezali bourgmestre ya commune en Séléphant Kimbo oyo apesi biso donc toza ba coutumier vraiment oyo tozokota bamboka oyo so ndenge ota la caméra la lelo oyo mingi ba robi ke bana la bana wana zalaka mokonzi parce que le otoyi ba succès pouvoir et comment créer ba problème ndenge na ndenge ha na lelo oyo kati bana ba problème oyo zango zo ko rencontrer tant ozi bokonzi na yo. Donc na village nanga parce que mboka ezalaka avant même yozala c'est que ezalaka mokonzi moto capitaine mo quelque part le aussi ko attitude des ndenge ni to climat ni bozala ngo bon na village nangai bana donc o balobaka adversaire azate eza village moko ni coutumier moko azalaki te ezalaki ba capita oyo lelo yo nde bakoko na biso bapesaki bango bandaki ko diriger ba mboka oyo les 5 étant biso azalaki te mais lelo oyo na koti na mboka naza tellement bien kimia vraiment ezali na village dérangement ezate nazokende déjà un mois yango yo banda na kotaki o masase beta o nine beta rien dérangement vraiment ezali te mboka eza tellement kitoko voilà nazali premier chef coutumier ya village bana ngo mingango le merveille Michel ngayo sur place na balobi ki etango bino zokotaka babiki togi sango na mopepe le chef VA Michel tanga zokota na mboka kuna tambola ba mobondo pour que les pas d'ailleurs kuna en tout cas ça va barrière ndena ndenge ba mobondo soki ba yebi yo peut-être ça fait mo quelconque ba sala yo mabe to gota la caméra là on peut ça donner éclaircissement et ko même climat moko apaiser la population ça besoin ben siko donc pour na koloba na population na ba konzi ya l'état na gouverner o ba kotisika la pesi ba na bonne chance et longi o vraiment eza longi ya mobondo ta eza longi o pena ba bongo za longi suze comme mari longi za mobondo to za kata motema non soki yo moko tali vraiment otali longi oyo ozomona ke oui eza longi ya mobondo te ba o bazo sala mobula mbo ko yiba ko longi longi la sango mais il m'a bien makasi ba yo quand même c'est éclaircissement à la caméra donc na awa vraiment naza elongi ya mobondo te na yebi pe mobondo te nga nazali mobali ni wala tsani mobali naza na muteke bakolo Kishasa biso yo baumbu babali za bato za pembeni ya mai donc biso yango greffe na biso ya ba mikanda na biso cha ngubu naza mobali. Très bien, voilà hippopotame nyama monene toyebi aza vraiment la kate baleya ya kabambisa ndenge na ndenge le chef VA Michel tozana eto sur la bingi masolo o Italie village bana. Est-ce que ça toujours possible de continuer qu'on vende les sika au kola au vandi on s'attire ngungi solo environnement malamu te to olu qu'est-ce qu'on vend na climat moko environnement moko apaisé à propre bana yango le o babi ana bana pour côté sika bi keza ba misu sombara bisika mais le o babi que soit disant bisika ming o le somtegaya akuta juste ça dire occupé quelque part bon te ka double est-ce que ça y a solo que ça le kuta dans la caméra ah vraiment na bana mboko eza vena vierge ba kapita ba sisa ngote te ba kapita ba tekite mboko eza vraiment vierge mabele eza tellement ebele naza mabele ya mai ezali naza mabele esobe ezali pona kozwa bien soit ba parcelle bato ebele bazokangama mingi pona na Kinshasa mulunge eza tellement makasi mais Congo ezali munene place nga nazali eza mopepe kitoko vraiment ya makasi koleka donc mboko eza vraiment kitoko eza vraiment vierge. Mais quand tu as le sikoyo ba activité ni vraiment yozo luka okosa kata mboka parce que mokonzi attendre leur esprit de développement so esprit ni yoza lango par rapport le lot takobi que jeune babi que comme bana c'est qui jeune akota esprit ni to ni oyoza ngo kata moto na yozo kana ko sa pour le bana za mboka ba pesa ça donc mboka oyo eloko liboso nazo senga vraiment na bakonzi ya l'état on a ko soutenir biso na balabala nzela a eza vraiment tellement mapasi mais na si na gouvernement ekoti lelo oyo balabala ekokota po bato ebele ba mama bazoya pa na ngai awa bazopesa bango ba place bazosala bilanga bazosala makala mais nayaki bandaki konyokama
na bisi bango te bokota bosala musala bosala bilanga aza besoin bilanga esalama awa na mboka déjà ba mama bandi makala pe zo bima wana na bana donc par exemple ezali omona pe bato bazoleka na nga makasi donc na côté sécurité na kati ya mboka sécurité comme na kati kimi ezali bato bandaki kotambola ba 4 bazobanga mais bande na kota ba mama bakomi koleka ba 4 heures ba okosala misana bango basala bilanga basala ba makala vraiment avantage de kobeli bazala ki sasa bazala ba bisolo na bango mingi bazala ba poto partout bazala da biso à travers ce bato bazala banda mboka na bazala à travers ba YouTube à travers aussi ba ki sasa la télévision bazala da biso le soki de comme ça na moi misolo na ye asa besoin on a kata banda na banda peut-être pour la ferme azoma et bien ça ba activité moko d'attraction. Est-ce que c'est possible o yamba ye pe pesa na sika na kimeni c'est tout soki ba ye na yamba bango naza pona mutu nyeso. Vous avez déjà bantu kobele oso yambi déjà na yambi déjà mo bakebele yo moko moni déjà moni ke oui village batu déjà bazokota déjà mais côté déjà mabelo za ngo ba activité ni odia bande ko toza baza déjà besoin ça déjà au moni ki bazo promettre développement ba activité déjà ibandi parce que batu bandi de ko tiamo ba mise à valeur ou déjà ba tiamo ba mise à valeur pour si maba ibandi nya ko sala pour mutu ya soko zu place isenga liboso na ko tina mise à valeur moko ya rapide pona ko ya ko sunga ta musu peut-être ba ciment ba bloc belé kota lokola dépôt et bandit déjà pour ça là déjà très bien naza ko ebisela bilo bande ko to sala mwana mboka chef veya to sala de mimi na likamu otali bana na bana to loba o ezali ala kata commune nsele soki o commune BAT okiti wana ezala mo busika te peut-être prix ezo mataka mo mukele ba moto o tenir ya zéro to zo mais à vrai dire so ba bike lokwa zo mona baba prince continue la BAT na epana awa to longo na boulevard na ko epana sur prince ezali presque kitoko en tout cas dans moins de 5 minutes dans moins de 10 minutes au comité epana dans moins de 10 minutes au comité déjà la moto peut pour le awa avec 4000 francs 5000 francs dans la banda boulevard si epana awa na 4000 francs au comité si moto bota to la 4000 francs le sikana c'est que le bakita kumoko moyen donc moyen ko to ko cité ça espace ça munene ya ndenge bande ko oba ko créer le ba parc beaucoup attraction donc ba week-end comme bande ko ba ko fêter ko lekisa bangonga ba bisika kitoko ezali awa ma ezo couler en tout cas la bombe la biloté ezali sika le cas ba masanga ntsamba ngo to so ezali ya fraîche donc ezali sika ko ya po ina libota na bo l'expert journée mobimba bo lié bo meli pe bo zongi kuda kata centre ville na ngemo ya kimia réseau téléphone ezali kitoko tout donc ezali vraiment très propre zaka juste kapo mboka na biso za d'abord ko luka ko bundani surtout e comment sika singeli chauffeur na ningo tala caméra wana ni otala bakonzi ya mboka et au lobby que ba difficulté miki okutala ki nango mais ozoko lité déjà pour luka kimia mais nini okoko sina bakonzi ya mboka pour le développement ya bana étant jeune sika ozali mokonzi lelo bon na mitio ndabo nazo pesa vraiment mokonzi ya mboka Fati Béton merci na o déjà zo sala déjà ezo musala pe déjà zo monana lelo to moni na nsele déjà o ya sali le pembeni ya mozole na pesina no vraiment na Fati Béton nde azo bongisa vraiment mboka zo sala musala kitoko makasi nazo senga na gouvernement lelo o bakota sika bana nazo senga d'école ekota awa l'école faut ezala awa hôpital faut ezala awa tana yo okuta awa donc hôpital moko ezate l'école ezalité ezalité donc ezali vraiment tellement passe yango na senga na bakonza l'état Fati Béton tala ngai oyo kotala ngai vraiment na mboka bana kotika ngai te na pesi vraiment lupemba zo diriger mboka ona kimia état kenga azali coutumier ngominga ngole merveille Michel nazo pesi vraiment bonne chance mutura monsieur Zelida tuna bino chef le okotala ozi bokonzi oza jeune oza elenge est-ce que on a cadre le koso pour le bamuno na ba jeep okoma orgueilleux to ozi vraiment pour osangisa libota bazala sengo na musala ozo sala oyo bon comment on a jeune le commune encore bongo on a ka ozi bokonzi ba jeep okoma orgueilleux obosali ke libota de pesa ka bokonzi on luka pouvoir sur ba bureau l'état pour famille ba sanzi yo likolo ba bela yo ba kindoki eza na licenciement to lobaka moi muki abetaka mbuna bakolo babinaka cela veut dire bakolo ya famille bazali tant bamoni bapesinga boseke bayebi ke mwana oyo peut-être aza moto étoile asangisaka famille aza loboko pete lelo pouvoir bazopesa famille azopesa bato baza maboko pete pouvoir eza te kaka ke oui moto aza maboko makasi bapesaka pouvoir te famille ekoma kotala tant lelo bapesinga boye babi ke oui naza mwa moke est-ce que komona ndenge ozala na ozoyeba ke bokonzi oyo ozwi ozala babilenge bandeko ebele bazala kata libota bandeko wana bayebi ke mabele oyo bana ezali ya libota mwana mboka veya ozwi pouvoir est-ce que ozwi on a l'état
Non, on a joué dans la famille. Sambi ba pesi la moté mamoko. Lobi oko boko tendaka banganga ko kendaka na basakata ko kendaka ba wapi ba Brazzaville ko luka pindoki na ba Nigeria. Ozuki ndoki okomi na ngo makasi obosani famille. Okomi ko bima ya kepomba. Est-ce que pas notre chez likla masolone ko zala baiser pas notre ko zala raté. Donc vraiment pas na ngai famille na kozana eloko wana te. Famille ba yebi tina o ba pesinga pouvoir lelo na koma dirige mboka bana. Ba yebi. Ba pesinga bi pesa te ba yebi tina. Tala siko caméra, tala libota oya yo wuti na bango sika moko ba pesi pouvoir na kima surtout. Nous zo promettre bango. Donc nazo promettre famille vraiment na makashi bo pesinga lelo na sala awa na mboka bana. Makashi wana pe onga na kosala bino famille. Bo sala pe makashi, na kopesa bino makashi. Des moyens na ko soutenir bino 100%. Ba difficulté nous sommes siko actuellement la ministre tant vandi bo siko na mboko yo kuta ya sika. Bon, donc d'abord on a 3 domaines. Nous avons le premier domaine, la sécurité, deuxième domaine, l'environnement, troisième domaine, il y a mode de vie à battre. Bon, on a vraiment na mboka awa sécurité est tellement malam, ça vraiment kimia. Parce que sécurité n'est que ça la kebande comme sous ba rejoindre yo ba ko vanda et pas na yo. Alors rassurer bango la caméra. Donc on a aussi vraiment bandeko, boya vraiment kimia zali. Kimia ba to sangana na ba konza l'état ba to sangana poto fongola mboka bana. Kimia vraiment zali, donc dérangement ezate, mobulu ezate, donc kimia vraiment ezali. Total mon mboka chef veille à tout solonné nazali responsable numéro 1. La responsable numéro 1, baza dété baza mesa toté. Comme toi yeba. Famille peta usube ba bulu ke zalaka ta famille ko bola pe le même suba jeune suka ba boga na zo mona boy. Akuta kida mutu ngaka zo mo sika a wali sa sauter premier a ko signer mikanda ko pesa ba désordre. Amakama bongo na kata liboto sa ndeni pour ça ne demander que makama na EAT. Bon, pour le moment na kolinga mabe e comme na village na ngate, na village ya bana te parce que ngala za muteke na yi bande ko na biso bia ba comportement biso ba teke na kolinga mabe e sala mate signature zaka ya ngai moko ndeko akozwa kilia aye na yepa na ngai ngana tie caché na tina signature to ko yeba ndeni pona ko kabula mosolo na biso. Est-ce que so kuté na ba problème sur le kola ya mutu moko bazwa ka esika na maboko ya mabe na maboko ya mutu moko bo esika kita zwa pe aux autres ba dossier bongo so kuté nango déjà. Bon, banda na komela na kuté na loko wana te, kuté na nonte e mo ngoyo. Na kutani vraiment eloko moya mabeti. C'est que c'est le recensement té. Bon, recensement na sali batunyo surtout na kuti na village o bakoko na biso bataki comme te ba capita baza toujours ba to bakoko na biso batika ki bango baza na ba document ko moko te mais ndimi nde na pesa bango ba document ba pesa nga ba droit continuer na ngai bato na kuti na village. Donc kuti mobulu moko ta tuka bato kuti baza vraiment baza ba kimia baza ba bisika mo bazo penza na ndinga. Ngona asir ko lekisa moi ta musu peut-être ko tuna moi muki tuna bato mituna oyo baza na kati ya village on a kuta bango o bakoko na biso batia ba sepeli makasi okoma na komi awa mboka maman ko lumière ekoti mboka za ki molili mboka za ki molili metango na koti awa ngaza muta lumière naza pole na koti lumière na mboka changer mbama pe mboka ko modèle azo ka groupe ezo démarrer. Merci Merci Kolanda élément on mettre aussi ça va botter tolingi d'abord bon ça va spot publicitaire na biso dengeni ezala ko boye ba dengeni makambo ça ko tambisa avec un partenaire idéologie. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097.
na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme eyokani yo. Ndeko ya Congo, papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ye ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu ba fetaki kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça dans lancé ba mo ba moni eda ba mona ngoza lokuta na sengi pe beye baya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sangu ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Il faut avant plus que le lycée déjà très sérieux. Il faut déjà des préparatifs pour notre Congo. Ndeko ya Congo, boye bake ekoinda mabe avec impact na idéologie. Mokolo ya le 17 mai 2024 na mission ki Congo kukonda 20 oyo eza na territoire ya Bagata la province ya Kwilu. Bondi melangai ke basangani pe babimisi structure moko kitoko na kombo ya les amis de Kikongo. Nango, il faut boye bake deuxième anniversaire oyo bakani ko fêter na mabele wana avec impact na idéologie. Bino moko oyo kambonda oyo ndenge nini ebetami kitoko. La réunion à l'Eleza qui pona kozwa pas décision, on a descente na biso puisque ça presque dernière réunion, on a descente na biso Kikongo. Yango toaki kosisa ba makambo nyonso tokoki kobongisa pona descente na biso. Kikongo ezali neti base pépinière pour na biso bato nyonso tout na kati ya Congo même na monde entier. Bana nyonso ya Kikongo oyo nyonso ya atanga na Kikongo asala na Kikongo to pe oyo ayebi Kikongo tozo rassurer bino que les 17 makambo nyonso eza ya malamu. Ah oui, yo moto oyo
oyebike otanga kuna obotama tope oleka kuna ngonga yango ekoki oluka kosangana na bandeko po kombo na yo pe ekota na cadre ya développement ya mission Kikongo Kukonda Vert. Boyebake ba préparatif ya masolo ya le 17 mai eza koleka kitoko mingi soki olingi ozwa bango benga bango kaka na ba numéro oyo ozali komona pe okozwa bango mobimba. Masolo oyo eza kokende kitoko makasi yango biso tobetisi kaka mbonda. Aka viva, viva, aka viva, 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 toujours en avant. En tout cas, la suite au bon voyage. Merci, merci. Zamba, il nous baisse. Quand on a boté, fait sa bonus tout botte, mon affaire, on a boté. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pe o bazana makanisi kimute mabete. Batu mususu ka kimute mabe ya longwanga na yawana. Mais bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Elle na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que bo exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Page Rose la mwana mboka William Maluki la ozali conseiller municipal la commune ya Masina tobi ke zabe ya pambola basele vula moko kata ba vula na ina mokolelo okolia komela la kosa binote exactement au rendez-vous et surtout que azaka président moko bien ali ko solola bana Masina ba bien parce que ça livre un notable moko oyo azanga lisu moto pe azanga tâche. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans plaisir avec Nous allons continuer la page rose de Bisso, la côte Yambonda, école toujours au Parlement Mboka. Arafat Mouya Yambonda qui toko au Benjamin Kilunga. Les caméramans des gars Yambonda, école a souhaité vraiment joyeux anniversaire qui toko à Kolia comme la tout cas tu as que Nyoso eza au rendez-vous tikate Kolozambe abatela pour mayele na bokasi. En tout cas édition la Bisso Yamokwalelo on a allé on a pour remercier équipe rédactionnelle Yambonda école Mboka. Benjamin Kilunga la Sima caméra pe édition Simama qui est pas Yemoko. Wilfried Samba montage la réalisation ya Igrid Mateta Mabo continue toujours. Qu'on s'abonne et belé la chaîne YouTube Nabiso Monda école officielle P. Bon la activité de notre Alexandre va primo promotionnel. Partout où il y a des problèmes qui ont dérangé, des problèmes de parcelle, des problèmes de conflit, des problèmes de problèmes de investigation, des informations qui permettent que les oppositeurs décider, des décisions qui permettent que Kimia et Kota, oh, Mabota Mabiso, Kolozambe Soki, abattre les bisous, je crois que prochainement.